Je les grave tout le temps, tout le temps. Bongo Saleh fort. Christian Sambo Kolo, Ami Mon Senagata Bino. Peut-être que vous avez engagé, je vois la bande de pétrole, mais quand même, il y a un bango. Pour vous avez motivé. Kuna moi nazarate na mwana na papa baza kokende kokende. Kuna mais ba jeunes font des affaires. Awa pebo na pétrole Congo na bino bana ville. Na bala. Quelqu'un qui a pomme à tête. Le porte où il y a ville de Angola. Est-ce que vous pouvez atteindre? Tout à l'heure, vous allez me motiver. Si vous êtes moi touriste, vous êtes pétrole pour moi de Bassali. Mais non, mais quelle volonté? Nous avons comme aussi là. Nous avons 3 niveaux bien comme 2 niveaux. 3 niveaux. Ce que nous avons dit là, Bobo Canal et combine la recherche, Bako Kindengeni. On a Kuna Faubourg, banlieue, mais bino là. Bango pour mon ami, tu résolves les cas, il faut se déplacer. Mais bino, mon ami, désolé. Bon, c'est que vous dans la ville. Mais quelle volonté ces gens-là? Ndak est aussi là. Mais quelle dépense? Mais comment ils ont eu l'argent? Mais quelle détermination! Oui, bon, comme il faut que la première église soit Salima, comme Menene et Tongipe et Silisi. Mais s'il y a des riches là-bas, non, c'est la volonté qu'a compté pour eux. Est-ce que maman est battue non, c'est la volonté. Tant on a les canatali, n'andege Silisi va travaux. On ne s'imaginait même pas. Qu'est-ce qui empêche? Nombre de fidèles, ils ont la volonté. Si cette volonté était ici et cet amour-là, est-ce que Basali, Babouaki, Basali perte, Ezaboumbo, Batonginda Konatata. L'Ingomba Oniloboyo, il y a l'unique vérité qu'on a sur la terre. Sans vous mentir, et il n'y en aura pas une autre. À part cette église, on doit taper même sur la poitrine, c'est la meilleure voie que nous avons. Nous avons eu à l'objet que nous sommes yebsaye aux oreilles. Et nous sommes en mangomba yebsaye aux alliés kolota. Amen. Quoi qu'il en soit, donc quels que soient les problèmes, soyez fiers quand vous êtes dans l'église, la parole de Dieu. Quand vous êtes en pleine souffrance, soyez fiers parce que notre Dieu vous viendra en aide. Ce mieux, il y a des fois pour mettre ma camusou sous charlette de côté, mais au tala, misala, yatata. Mais c'est vrai que ces gens-là, quand ils ont commencé, moi et l'église Zaïka peut-être divisé par 2 heures. Tant on a qu'un cas, bon et Koufa le comment il le voyait maintenant, non, bolongola nzem phrase one. Par rapport au monde comme si le monsieur exploitait, binoba bi prophète, yebi pourquoi nous disons ça. Effectivement, misala basala kabami bosanaka. Effectivement, bazaka toujours un engagement moko token sen bosso. Voilà. Bon, dans le monde, oui, c'est vrai, dans le monde, tu vas salir 3 niveaux, puis modèle moko spécial. Quel autre présenté que l'église, le besoin d'infrastructure, voilà, ce genre d'infrastructure qu'on a obtenu. Est-ce que l'État m'a prêté à Blambongo, il va salir, non. Quand il y a moyen de bord, na bango moko kaka. Mettre de côté toutes leurs préoccupations. Préoccupations, nous avons côté en côté.
kolata batali kuti yango te. Mais je suis fier parce que tant d'ailleurs on a tali ndenge komi o matame. Nyonso yo omona bandako mosusu omona étage mate mutu moko bongo ebele ya munene na bato boye. S'il y a la volonté, s'il y a l'engagement, comment moi ba termite batonga ka termitière ya munene obukila o me quand même na maboko obuka ngote e bongo bato munene we na bato oyo ebele munene na bato mutakolo bato wana passe mais et aussi quand on était allé en tournée pastorale ils ont dit Pius c'est que je sais pas prophète avoir discuté moi était bien bon na ya rapona opesa bon tenir na chargé amour bolinga na boza bomoko boza l'engagé et il y avait rien en tant que bandaki pétrole Congo sozana ozana motema te on continuer ensemble la terre parce que tibo ensemble voilà j'aime bien des bonhommes j'aime bien pétrole Congo j'aime bien Changu mais soyez tous unanimes. Un jour mingi kande bovandi wana bovandi somba ka babilo ko wana pe omoni ka we mais soki mutakoma somba pona ko laksa bato ke talangande yangoyo wana ko zo amate mais mutso zakaka oh asutuke ahepe ngapi na komina ngo menala laksa bato te voilà. Amen. Nous quand on évoluait na bakoto ti na zovanda quand c'était wano sali 2 jours 3 jours nzala elo wa koliazate na milo bil bon ça va moi abloko na zui na ke noteka na grand marché pona so na tekina ndele ba ko cha priya mobobe mana koma kona na zandu ndege nini wu tina ole kawa makolo banda maseta makolo tri grand marché mais est-ce que le ndabano yeba ke na osomba vélo na idée koto zate famille pauvre mutango pe mobola bon akubanda ndenge nini kwa kanisa koto na priya vélo na teki bien sûr et c'est mon koto na mutema lelo to comme ba boss 26 makuta ya sika hotel mbongo ya bibende soza sika ezaka na fier c'est tout mbongo makuta zake ewa na valeur. Mais tant que chami na poche o meko na meko tambola boina luka biloko a soma na kota na maleo na lia citoyen ba pièce ngape poche bano zala na kuka yango te ba carte wana mona on dirait za kilo ba pièce bon comprendre ka ezate o kangami oza mukanga nini oza nango ba fouiller mbongo so bazui na biesi bozo comprendre. Nauti sikonseta makolo nayi koteka pana zo avesi makuta wana simeko koli erwana koli atasanda mumba me bolongo linyoso siko retour na koli ya texte comprendre kanga monoko muso atandi mondoki ba pistolet tabi ata bobo mame ngai na kozonga makolo te s'il vous plaît bozongi sanga ndamu bazu de makuta ba pesa yango kana ole de makuta ale kende de makuta sur 26 makuta mango bazu 24 makuta mpesi kanda de si na kozonga bis mekolia pe ya mkolwana zali meleres mpesi kanda voilà parce que on a vu dans les canaux on a étape. Si vous êtes de cette étape maintenant vous êtes dans la parole et on a kutuna zaki na loba église ya ketobo boite rwana wana ba oyo babimisi mandevu nde basambeli yakuna ba oyo babimisi mandevu wana kutuna royaume nani kutu idete na bima frères et sœurs. Si votre frère a vécu de telles étapes bongo bien se baza penenaye ne pouvez-vous pas vivre le beau temps une belle époque. Parce que on y a ce beaucoup de valeur ya nous va quand bazali aba ezandege moko na isikanyo soboleka non e kotika laka kozalate yango la kanda na bongo prophète abotoli bandina bisonyos mais est-ce na tellement liboso na église boya est-ce na solo bana na solo bana télévision boya ibele
Est-ce qu'on appelle ça adresse dans la télévision? Peut-être on appelle ça un numéro de téléphone. Hein? Mais bon, on a passé à monsieur à 6 côtés, il y a besoin numéro nanga 0 ni 1 2. Tant on va passer à un zombie tout là, est-ce qu'on va comprendre? Numéro de téléphone. Pour pas benga, pour pas le béquille to biki kadé to bengi. Nga na numéro ango na mona ka kilo pour na opesa moto. Amen bota. Nous avons besoin des ailes propres. Mais alors, vous allez être vigilant parce que on est chez un église et vu qu'il s'est mais ça quand je me dis que ça va être même comme on a tout le monde n'a qu'encore la salle. Et ça va public à l'église il faut comme on a prophète qu'on était non. Bon niveau on a qu'à besoin d'établir sans problème, sans rancune. Bénédiction mon avoir. Donc vous vivez avec un problème, vous vivez avec une rancune, vous vivez avec une querelle. C'est vrai que belle lurette de bonhomme est comme stable. Mais alors stabilité on a besoin pour appliquer totalement, pour continuer et qu'on peut s'abonner au bonheur. Amen. Pour battre pour m'tabler qu'à fois mon agana prophète, n'a pas sali du temps pour vendre agana parfaite harmonie. Qu'au coup t'en as besoin t'en as basali. Oh basali basa peut tout le temps direct n'en de konabino kolo aroti kakabinote. Bossa les forts au fond la motema. Bossa bisala la tata. Kolo aroti kabino oh. Ata misale bandit au tiki ango ata biso to kenime boba au remplacer. Nabana, de génération en génération, du centre au sein de l'église, les enfants en bénéficieront. Même banana, petit fils n'y sont pas pour bénéficier. Même bako qu'on a bako kolo, misala otika la wasalawa. Kobaté que gabman a donc si ma perte dépense na salle d'église non, comme on a monté. Autant la monté. Calculer des dépenses sociales dans d'autres bandes comme boy. Tant que bandit n'a pas se prendre en charge, il y a un calculer là. Au salle dépenses combien les locaux. Beaucoup de dépenses à mon lit, moi ils en ont 4. Dépenses à mon lit, moi les cacher non moi. Selon le prophète qu'on dépense à misala mon lit, moi ils à la colonne. Non. Nanzoto na mon lit, moi. Toi dépenser mingi pour l'année. Pour dépenser dans mon lit, je vais misala tatana lingomba na ye. Lingombo ya soli angolo. Calculer bateau basala ka misala ya minene l'église wana. Mais ça n'est loko na katite. Mon pépé ya malongeza na katite. Mais basala misala, chose que les travaux ya l'église so batongi ba calculer bateau ba dépenser. Mais il y a rien du tout. Kaka bombo ko na bino de temple na yawo. Botonga réellement bon moko na tatankolo azana binelo avanda na bino bileko nyonso seko na seko. Tout est possible à celui qui croit. Dike mukendeke atonga kazala na ye. Soki ndeke wazangi maboko kaka makolo na monoko. Mapapu bien sûr les maboko na etakolo hotelo na mapapu te. Abandi basinga ko zongo na musika abimi ake alokoti ayi ocha nzete amona lokote bongo oyo nyoso bazali yao. Allez-y comparer na ndeke pe tongizala pe tangwa tongi basinge kangani mayele wane utuwa mwandeke lokola mwa oyo rezo pumba kona marque code pe si pa tongizala pe commune sengo oh bongo libota. Mais on vous motive. Parce que misali tukosala yao molimo ekobika. Na lingombo bozolanda soyez-en sûrs. Mingi bozali wana so appliquer bolingo timo ko la suka mingi bakomona miso na yao. On a toujours dit cela avec beaucoup d'assurance. Soyez-en sûrs que plusieurs d'entre vous, et pourquoi pas tout le monde, pour hériter la vie éternelle.
Les mots on a besoin de ndambo babika ndambo babunga non. Boke de bino sabo moko bino so ejo bomona na bokonzi ndambo. Tokanya hein? C'est bon. Est-ce que na lubo vous assure que bomona lola? Ba frère ba sûreté. Église oyo bato oyo bakolanda lo samuna tata na botolo nyos bakomona mboka na tata. Baktika la kokosa bino tanda mute. Et puis soyez vigilants bo batika kake bozo kende boyenzela ko lukashi mutabinisi na sasa apesio non. À côté de la prison. Na komi mabe na kanisi batwana. Boba finga kaba bimi église basali mosali nyonso ayawa ayekoli makambo na kote na kosakola na epande kona bino. Soka dukimbongo azwiti abimi mosali azakana kimia na bolingo na boboto na bato azanga keloko te. Basolo bazala molimo na église oyo akote le balabala wana azala même na tikete. Akusuka kaka amemo te amemo sakolo zokendo na manda toke ni kama nafuta tike esali makateka tabino dum même mutazana nzala ko sakana ta bimakana balabala amemo sakolo so ate mote amemo te na dinale kama na nzamba abina lekate moi $10 na basali wana moteme pande kuna bino o bako sakate akolala kanzala nous sommes seuls que tous souffrir à vide ana ile côté ana molimo te mon pepe nzambe zate alors tant que souffrir tant que o abanda moi nganda na ye bakenda ebele bomona banganda ngo etombana musakoli moko abima asala lingombe comme le boy te tant monsieur zali Moko ko bimawa wa ko za lingomba ekomi na kisasa 300 paroisse bawazala basali après tant ba bimi finga meka basali mbongo bazwe pana bino meka na ba téléphone wana yo mosali bo yo saka na tala siko basali yo ba yo sande wana nzamba uzana bango bazala nini tonovi me basali tongo pokwa Oli asolo na nzamba luka masolo na tata. Weli bota. Alors, quand on a les réseaux sociaux, bakomi yango réseaux sociaux. Sociaux pona bango me pona nga réseaux sociaux na ya. Kozana réseaux sociaux na nzamba zaka elengi. Uvando ache tableau wana. Tala makambo ya lobby. Tata, olongola ko yokola biso mawo. Tala ndewo za la semaine prochaine. Tata, otiki biso ka yaona avant vule yeko tondisa mai nde fleuve de Bordak nana monaki. Na kola bim vule kibandu yako lala muke banda tongo tibuto. Banda buto ti tongo. Pe ekotondisa mai ko matape ekozilisa banda. Kaka wate braze pai mbanda ke pai mbonda nte pai poto pe pai. Voilà les réseaux sociaux de Gorabine. Donc on a un réseau spirituel. Madame Boluga réseau spirituel. Réseaux sociaux bah c'est bando vano kaka na beta no tableau nini réseau ya Thomas. Nami pesa no na téléphone ngamo bambona nga. Wana bimili kuna mwa yo wana ba omono yo okay wapi luka wesolo la kana nkolo frère c'est réseaux sociaux yo na nkolo ezaka elengi tout le temps même ngoko ta mutuka asolo na yo keba makambo isoleka même ngo obima okende libanda keba moto moko sina ko yela yo. Même au monde où on a réseaux sociaux libanda ya mukili yangwana moyen réseaux sociaux on est biso que téléphone ozo beta boy bazo yi ba ngoka siko mais so bozana réseaux sociaux likolo donc lettement place au hôtel matala batumi bale bangwana ba oleka pa ba yi bango
Directement zoyeba. Ya mona makamno se ya ka na église oyo. Même na mboko kolo achaka ngona mutwa. Parce que toi on a réseaux sociaux directs, réseaux spirituels. Et les réseaux sociaux. Sociaux on a ba TikTok, ba lubi TikTok, ne ozo beta TikTok. Alors, les oignons pour la cerveau na yo. Amen. Parce que quand on écoute ma na TikTok, oh ya yo koto bachie, ozo sekalor. Na yo moko banomo na motema passe. Wewe ki bloko wana ndeko na bino azakana tango tala ngote. Me ba téléphone yango na lingana ngana sana kana waya mikeba bite prophet oyi koki yote na tuna kabongo oyi koki ngati se oyi koki ngawa. Ale bako bamba barozo oya mwa minene wana. Chakango muzula yaki na oya ya mnene prophet wa mikeo koki na ngote. O koki na oyo tablet. Na bien tablet na banolia na tablet. Baye na ngo na tanya ngo na ndege zarte. Nana besoin na tablet oyo. Zwana yo kaka. Na mona ondi endire zo chaka kana mutuna nga. Alors, vous savez, on a pris si binote, pour bien moi, mais sur le niveau de la molim, on tient le bureau de côté. Et puis, ça me sous, boyo kabandi mi. Moi, ça voli, oh, abanda ozala. Ake, akuti batu na moi ba problème. Oh, vous avez loi, na famille, batu ba oku fait belé pour famille, le prophète, a tindinga, a 30 000 $ pour la délivrance. Banda bozawana nana sengata $1 pour la délivrance. Mbongo mosakoli. Ko senga mbongo na komba prophète konde na mutu asana poto. Bata poto ba loba prophète konde asa tellement mendiant. Mutu moko asala na sa sengata $10 pour bika. Ata 5. Banda na banda mosalo depuis 1981 kola lobi ko senga kailoko pa moto. Bandine, pasteur, surtout bino. So sana mbongo, bomba kana poche. Me maka ipaya basate ke nana mbongo nanga boye na sana nini. Programme nyos ba osala, kozasi mbongo na yo. Banda na banda depuis 81. Mutsa ye nana chaque mumbana mbongo na yo pambola ngona ye saka ye osali erreur. Na pambola kambongo ya mutute. Moto nde mukono mbongo ndazo akalipamboli bomba mbongo nayo namona koti yango te banda église ya bima mena bima ba riche bazalia na ba ministre bandosala biso to mata be ko mata malem des gens qui m'appelaient voilà ça ka mbongo mo ndenge ni te bomba na posa na pembente yonde yaka wazo alipamboli nkolo orienté bongo lobi osali osengeli na bite na senga katenkola aboya bi mundi moko abado sala na finance azaki mundi moko wana basali ba kepesa boye pesa boye ayemo comme susu prophète mais yo zandeki nga inspecteur ya finance mais osenga kata eloko pa na ngati na biko inspecteur mais nzambe yemo wakamba yo nga na bando senga bandi bon mais basali nyoso basenga mais nazela kayo senga konde abota mapona bongo te na kukonvier kozwa na yote na kochangu na mutute mutu nanga kaka malado sana ngo esi paso sana ngo elo difficulté o sana ngo nyoso ekende. C'est ça la vie à prophète. Mais je peux pas miser sur l'argent. Ozana mbongo bombango na poche. Yangona bo comprendre bo sala mayele. Moko yana mukolo mote kende ko zana poto pombo bika bo otinda mbongo pa prophète ni et no n o n. Botala musakoli na bisala sala na ndenge bakomo simba mwa matiti kwa sakola bien kwa ambale bandimi. C'est vrai. Nous avons content pour nous basali au basala musala kimia ezo amezo amate atanzala ce n'est que normal. Ko la pesa bino mayele amolimu. Kulu akamba bino botambula ndega kimia sala misana tatana ndega kimia mais basenga gombongo pona lobiko te. Bayela gabino te pona otambula ndako $500 non. Baye ezaba paya oingo yamba bango oyo kani soko ozana ngo ebele bomba oya yo
pesa oya bango oyo komona na motema na yo likabo ezali malamu na miso na yawo motema mais le reste bosala misala tata soki bozwi mpe eloko oyo kozala malamu kolo apambola moko na moko nalobi mabe nakomotongisa basali l'église baza à l'aise bo baza à l'aise te bo bato mitema na bo balataka biloko oyo so moto aza na maseke nde aza à l'aise te mais moto aza motu libre aza à l'aise oyo mpe babetaka ba tiktok abanizalaka na motu babeta tiktok omoni kodi elelaka nini tik so baogokola motu ene alors motu na ngai linga kosimba biloko wana te sine ogokola ngai na motu kola pambola napekisi bato te so yango ekopesa libala bongo na kopekisa ndenge so yango ekopesa mosala na kopekisa na ngai te mena na besoin moto nyonso asololaka na ya masolo na tata ezaka na elengi so otondi nango kolo asalela bino tosengeli bana tata Yahweh nzambe na bomo tata muza sallo la pela se maton pelkum ke muna mboka na bule na bolingo pe na boboto munene Yahweh nzambe na bomo zoli ko tamusali botano ya bota de bonhomme batamboli pe mingi batu sampe mingi salila moko na mosunga libota yokisali bota sengo na kobikisa na tata basala misano le tomo nyos ko pesa kata bango ngoya mu centre salila moko na moko détermination, engagement spirituel, les arakata bango, dans tete basala misala tata. Pour nous, on sala misala mokili otika la rappel di tombe zali na ngote kasi misala molimo di tombe zali munene mokola suka libota bamona misala tata. Yo kisali bote sengo na biso no pole no na tata etan na liboso moko na moko ngolo pe maone kamba moko na moko. Boboto ne arakata na moko na moko zali zamna mawa zamna boboto oboto kumila kaseko libisa moko na moko twabata masuta tata mabunga moko hotel maliso mukete mawana sala katna moko na moko nguya mu centre zingila moko na moza ba frères ba sœurs ba batte la mape ba zingila mana nguya tikete bolingo tata mwana mu centre kala ndikolo na kata bo sala ba suga bango nguya mu centre sala ba kona no kano ya ndamla bo moyo eko kisama kata bota na kombo Jésus Christ na Nazareth Nangwa mu centre de la kino na seko amen. Amen. Voto na Congo Jésus Christ na Nazareth. Tango bimaka bokeba botelema mingi libando na te. Ponyeza la un jour bomoni kaka batu batelema pe culte accident batu titomi baluto misal. Voilà on réclame le sang de ba fidèle. La somme makila mu des arracheurs, des valeurs. Alors on n'a même pas l'envie à vous connaître des agréments des gens. Votre mingi bando na te peso bat ba bima bochaka bat ba bando kangaka nzela balabala za la propre bat ba bima ba traverser calmement to kanya ko la saila moko na moko. Merci beaucoup ko la bata bino